Bana botika kotelenga na pamba kwelengana bana bozongela mulingo kolongolonga bana bozongela miseko kolongolonga bana bozongela misala kolongolonga ulapila bibela iya bana bokeba bokei popa esakuna lokuta bana bokeba Okoti tubela na lokuta Okosina Opepi bobimila balagada Obimilo pangona tika kibangona tati Opepi botiki bibongana tika nani Bosanga Merci ndeko Adam Lobi tokozala na yo mayele. J'espère que na kozala na temps ya kozala présent temps émission ko le quand même na Skype phone na kolanda bino kaka. Donc tokei lo mbango epa ndeko oyo nanu pe azi opportunité ko lobate ki ndeko mandamawa parce que ndeko ebele basengi ba question na bango na kokoma nazana awa na kotenter ko répondre donc ndeko desve okopesa biso mama extra minute pour to satisfaire bazinyo se pour na sujet oyo parce que bazinyo so bwela ba fleur du moins faut na lukana satisfaire bango bandeko nyonso bazana ligne baza ko tsenga pe maloba donc mutinyo so ko sala satisfaire bo ligne sa biso aussi longtemps que ndeko desve a collaborer na biso nyonso to ko sala satisfaire donc na pesi siko ndeko mandamawa mwali loba na yo kuna place nyonso zali ya solo papa biso Zambwana, vraiment merci à trop. Nous aussi qu'on peut s'en parole. Moi te mingi na bande ko pense pas na kacha conférence. On a ko battre là-bas mitité na ko kenemba une intervention nanga. Nga nazali ko yoka vraiment likanisi munene oyo boseli lo émission na bino ya kutu na lokumu ya ba mama nyonso. Vraiment ba mama bazali batu moko vraiment oyo nga vraiment na honoraka. Tambo sobeta masolo awa na fandi awa na kacha canapé na position ya kibadashi. Ma emi se biminga parce que na likamogo oyo esalaki nga pa ya mama nanga me nasala yango sute mokomsu na fandi kaka boye bampiaka ya poto bampiaka petako sikoyo mere azolela sikoyo bamasolo na ye oyo ndenge balare esimi na mere nga bina miniti oyo bana na mpiaka me tante nga nakende kopape soki na pape esili na otino lare mere abeta cri mwana soki mbongo yiba kutindela ngai te uzomwa siko ngambo wana mera beta cri mais tant kulut nanga senga mbona fiki no tante nga suna papi na otindo mbongo kulut abina nga nazozela tala siko différence wana mama oya botinga na yebisege no na mikolo mpiaka bakope zo simbate tante nga suna beti kopi de sina otindo la mera bina nga soki ako yiba mona pardon kotindela ngai te azolela kotindela mbongo ko yiba te mona pardon mais kulutu na ngai ya mibale ta na psege no zina na beta na kofi zo abi na zo zela tili na lar donc sikuta buzu beta basolo aba mama na service ko ni solo na bonu gabi mama na ngai na lela mero na danser mero atilelo do banda ka mero ba ngai loba wana nga zo seré na poto buzu ko pena ba ifango siko ningi opa histoire ba mama ali kulutu na nga assemble la pa ya église mo na ko pesa kombote ya danser kutu mais zo zela la ko platine la mais mera biso ki mbongo le ko na boko na ngai te ona pona ko pesa valeur ba mama oyo ngai vraiment na bikino mama na ngani na minute ninga ya donki na donki danki jamais na ninga te asa na mpiaka alors siko premier ça siko ndengeni bato comment ko profiter siko yo na cadre mama na nga siko côté en fait so como do bato ba kino ba ko bete ba forme maladie on mera beti ba kwa zoki il faut tindalar pour nga rater côté zo so ka likamu fa tindalar alors siko bato comment siko ko utiliser siko yo mère ba bi ki na za sensible côté mère wala personne ndakisa mère nanga mais siko na pesa ba ndakisa siko o mususu nga zo ba version o na okana mato ya muninga nanga to pe mangane aw eza ndakisa ya grand artiste o bino mo yebi na yebi te so ya solo voilà dans langage nanga bien bolo ba alobaki boete et langage o na yoki yango na mato ya moninga songolo mpaka
oya lobi ke ndeko na yazo passer moment moko difficile na artiste moko musicien aza pe koni oyo na kombo ya frère Patrice. Artiste wana abala mwasi mais mwasi na ye ya ndaku na master nanga awa baza ba master mais mwasi na soi-disant nazolo ba bien soi-disant mwasi na amona kapasi na boklo na ye donki mama ya Patrice mutako benga na mama wana ndako ya Patrice Werason. Donc ça veut dire que elle m'opé maman pe elle m'occupe basa na côté moko do ya mystique. Qu'est-ce que moi ça zaï ko sala so ki akena ndako ya po ya za kufana ndako ya Patrice mama na ye propre mais azaï ko mettre siko moi si ya Patrice na vi moko donc mara trop jusqu'à ce que tangu wera yoka makambo na wera fâché ake azuye azoxia azupesi so ndako afutela wanga la yoki solo na ndeko bon isolo ya bongo ya famille na bi oh ndengona donc nazo bona cadre ka ya fonction ba mama siko to pesi ndakisa siko ba mama obino zolo bla siko mama na bi ke no mwana ye Patrice oya ma banzembo azofa na ndako na ye oui bazo lengela ye mais zaki siko so ipata so mili mwana ali puta ya wax idindi il faut que ya mama na ye pe basomba mais maman moi c'est à partir de ça ko boya na été asayi kondima mais comment qui a trop moi pas le bas ezate pour partir ça moi na ye même asolongo comme etina mutu ya wera lokola wera za mutu ya pe asolaka bien ayaki tina parler atanga oki makambo na fâché aye anongoli mama na ye azule pala ofutela wana li solo na zongo soit disant ya matoi donc il se na opesa encore les combiner à ba mama yango no monde yako tshona kati ya mesa awa donc yango pona bandeko oyo basakala ba mama vraiment na conseiller bino ke ba mama baza très cher to pesa ba importance okomona pe matato lini ni mama ekosala magna na mona yango na mona pesa do makambo sala na nzoto nanga dikola mama do mama zo expliquer ngani na kotambwa na vie ti lelo oyo donc nazo mona ba résultat ebele donc ceci eza si j'aime mutuya na sepeli mingi pe nazo seno maloba et boto. Merci ndeko Mandamawa. La banza sans plus tarder toujours que le mbangu epa ya ndeko Odo Mpambu opesa oya biso oya yo soit ba maloba ozala ngo eboiko zala soit ya suka et puis na banza mama igete mutazalaki na ligne to tikaki na likolo kuna mama igete est-ce que na zone seli kuna na bora pana pesa epa ndeko Odo Mpambu eboto bakona biso kurutu zambwana Joaquim toliko koba na kopasula poke na yote kitime ya ba mama na landaki mokona biso le Wuppertal ko ba mpema dia na surufuta lobi ete bandeko ningo mama na zando papa de sika na zaki poke kitoko keba na kokanga mama de tatano ndoki kanisa nanu tobota manoko kwa no aleyo ete kaka tangu yo komi kosala mosolo po yo bando pete mwasa e wonda tona liste ya kolia yo papa mandoki mingi bakoma kola telongi ya moto yendoki abatani alati elongi kuru zambwana aye koloka mama igete mais kurutu zambwa azali inosa na kata fere wana ezali tango susu ndoki moko songolo oyo asepelaka na via mama igete tenda alati kurutu zambwana tangu ya yo soto na kaka elongi ya kurutu zambwana oyo ya kurutu zambwana te alali ndoki kote mosusu yango tobetaka te tokoloba ete tango oyo na butu oloti ndoto mama na yo boba ye bosi na yo koloika nanu kakati na 0800 te soki na Kinshasa te banda kopengana milimo mabe tanga komba mama na yo banda kochasse milimo mabe oba yo ndoki olati komba mama na nga Loisa olati komba mama na nga Igete olati komba mama na nga Benesha olati komba mama na nga Solange na tenyemenye na kombo na Yesu Ebano, bana botika kotele bana kwenda Ebano, bana bozongela bolingo kolokala Ebano, bana bozongela bizeko kolokala Ebano, bana bozongela misala kolokala Olapila ibanda iya dokita ebano Bana bokeba Boke ipopa esafuna lokuta ebano Bana bokeba Okoti tubela na lokuta ebano Okosina amba tena moni via mama na nga Benesha depuis abotanga lenga te kaka tangu na komi karte na biro kaka tangu na ye na poto kaka tangu na vi mokanda tobali bandako déclaré ba bien fait
honore ton père et ta mère. C'est la bénédiction. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci Mama Ikete. Mwana yo zalika ka mukonja ba mama. Oza kuma ko défendre rôle en na minute oyo. Alors, ndeke ka mama benesha pe auta ko yepsa papa zambwana yeba kete émission oyo est très sensible. Oui, c'est très sensible parce que bamaka mususu ngai na benya on legacy ya la femme africaine, côté mususu pe legacy ya mama na ngai. Mais tant na ko tala ba posa na bino ba kama bele boza ko bimisa awa. Soki na bina kota na expérience ya ngai na mama na ngai, alors wana na monopoliser famille comme en tant qu'un individu na expérience na plus na exposer sur famille. Voilà pourquoi na koyi na koyi sanité. Mais ma mère était très stricte pour na protéger ngai en tant que moi na diaspora. Parce que quand tu es dans la diaspora, maman na yo, na sima na ye kuna, na quartier, na famille étendue, batu tout ba yebe ye mutamona kanini clair. Ye mutamona kanini bango mwende kama benyi mwana na ye aza kuna na itazi ni akosala ba ko intervenir. Mais question ezali kutu bata famille étendue, bata quartier pété. Mais yo moko na kata li bumbo botani. Ye baka ete ba yebi na bango déjà que maman oto yebi na bisote. Même si maman azana na intention parce que na sina mona maman na pesiye asengeli mwana na ye mususu na sima na ngai pa pesa kuna pasa hivi pasa za kuna ke mutana soka sengi na continue pas ko satisfaire na continue pour ne pas intervenir. Mais ba yebi déjà été yo mutoza fulangenge ya famille ba yebi déjà que maman na yo ba ko yiko tsaye musapina misu akoyo koma na conflit na kati ya libumu ya papa moko mama moko likolo kaka na yo mutu olobi ete tobotama mutu na jour na ye mutu asipote mama selon bopesi na ye yo pe mwana ya boye oza pe obligé o travailler na mama na yo pardon oyebisa ete ke bomba ngai protéger ngai soki te c'est impossible yo mwana ya diaspora ozanga kozala na problème na mama na yo surtout na ntango kiti omeleli mama no bakado me mama no aza koyeba ete ntango bayokaki ke oyaki bamama leki na yo batata mwasi na yo banoko na yo bango nyonso bayebi bayaki te baya kozwa donc batala ngai mpona kanga valise mpona vandela yango epuis bango ata kitambala moko yete te mwana kitambala opesinga ngai na pesa mosu na petite sœur na ngai na grande sœur na ngai mama me mwana ye yango yo non conflit na yo na mama ekokota technique eza awa mpona kovivre entre mama na mwana na ntango yo mwana odeside kosupporte mama na yo okoki kotika sipo na mama na yo likolo kanda mama na yo apesi yo likolo ya satisfaction na yo ekiti likolo ya ndenge yo olingeli mama na alingeli bongo te pourquoi mais soko oza na yele mama na nga aza kolobalanga toujours makutu me makudidi kama lendi luta ntuko matoi même si ekoti koleka tete na molai te elingi olobaki yo oza mwana ilanda ngai nasi napesa mama na nga na misu na ngai yebisai nazokende kopesa ngo na inter mpona protection na yo mpona bolamo na yo yo vanda calme tika nazangela me ye azwa po soki azwi te ngai te me yo mwana okoti na danger mama benesha na banza ozalaki na likambo ya koloba merci na likambo okebisingaki naloba yango que c'est très sensible na masolo oyo parce que ba famille na ba kolanda mais mama benesha tika yo moko bimisa na ndenge olobela ona pesa antenne mama benesha ebano anabotika kotelenga na pamba ebano anabosogela bolingo kolobala ebano anabosogela bizeko kolobala ebano anabosogela misala kolobala Ola pila pibandai ya dokuta ebana Boke ipopa esa kuna dokuta ebana Boko tiko tiku bela na dokuta ebana Boko sinani Oliko sinosi Boko sinani Boko sinani Oliko sinosi Boko sinani Opengi pepi bobibi na balabala ebana Obimilo bango na tika ibino na kati
Openzi kotiki bonga na tingana nani Bosanga agana Boza kuna bido Bosanga agana Boya kusepela Bosanga agana Boza kuna bido Bosanga agana Boya kusepela Ebana Mama Benesha, soki micro ekomi prêt, okoki kokatanga à n'importe quel moment. Soki te, tokei epa ndeko na biso Odon Pambu. Et puis tokende pa ndeko tolingi Congo, et puis tozongi pa ndeko Tom Sita, et puis ndende mwana tokoyeba qu'est-ce qu'on va faire. Donc ndeko Odon Pambu na pese malwa. Mama Benesha à n'importe quel moment okoki ko osimba micro. Biso nyonso za ba micro toyeba na biso comment tokoki kokata na biso. Merci papa Zambwana. Na sepeli mingi na émission, mais moi je pense que émission continue pitakani parce qu'il est makambo sous to ko simbango et to bouleverser moi muke. Pourquoi? Parce qu'il y a une question il fallait to kota na spiritualité. Il y a maman Mwilu to tout na ba question ningo bandaki li solo mais eloko eleki motu ya makasi ezali place to vandeli ponanga parce que ba te beli bana ba problème wana même bénédiction oyo parents ko pesa na mwana parce que bénédiction ezali même na Bible ezala et tout mona Jacob je pense atikela ka bana na bénédiction apambola ki non ezaki oui apambola ki nani oui apambola ki Jacob na place ezao il faut yala Isaac alors nalina lo babo papa Zambwana les premiers ans ezali ezanini et ali omoni na vie makama mabe ezali ya malamu yali ngana kuna kotika na place ya kindoki te parce que internet na place ya kindoki to bima na sujet malamu to ke libanda et comme dans tout contradiction ko salama na limpe nazo risque yana tena ya rodinda place soin parce que déjà to lobela to mona ndenge pesa na apena ko to na mwa mke sage au tushango te ba mama ya mabe bazali to lobate ba mama nyonso ba malamu ba mama mabe bazali soki le zolo bela souvenir ya mama ya boti yo akufi atiki yo moto na vie ezali parce que on reconnaître lelo qui est Zambwana et eloko ni yo apporter na communauté na biso ya na kata diaspora et ezali ba effort nyonso ya mama ya boti yo na ba conseil na ye et commission moto et sali yo koma na sens ya kibo moto mais na ba mama pe oyo ba détruisa bana na niveau moko à tel point même yozo comprendre te mais to ko vendre la koto wana te biso to kele to focus na côté o ezali positive pour to bimana quelque chose na ndenge tozo lobela lelo. Moi je pense que na zui ebele pe bulembu pe yaka na nzoto to bidi bolembu na ndenga mabete o ko sentir que eloko moko boye même pas ya muninga ndo chango kate mo chango ka obi ngam ko suna vandi namoni bana ndenge mama na biso Benesha lobaki babwaki mwana na poubelle natali ba image mso Somalie namoni ndenge ba mama baza ko souffrir natali ba mama mususu o mona ba film mususu ba documentaire a se privé ali apesi mwana na ye ngabi donc ngape na kokoi ko passer na batamo kwa boy mais comme ndai ko yeba te eloko moko te ko mimanga na yeba ki na pasaka boy mais maman aboti yo soka ba tiata bili na mungongo oleka mbala moko po charge eleki na bopito na biso kuna ba weba ndenge ni ba sala autopsie ba ka kufa na maladie telle. Je pense que na ko conclure que soki na koma na âge na komi ezali maman ndi muta protéger nga eza papa te ezali maman parce que na batant papa kende ko luka mbongo maman tanda souffrir nanga atombola téléphone na bisa maman nanga na bi maman na mbongo te oyebi parce ya poto ya déjà na poto au mona yo mon poto ndeto vivaka mais soko zui ozana problème meka ko benga nga nazali mieux placé pour na aider yo mais yoka retour à maman alobi nanga merci beaucoup nzamba pambola yo omoni li pamboli pa ya ba parents na yo okoki kozwa ngo na banzela ebele mais nga na kanisa kinenga binzamba pambola yo na sima na yango ekozala na demande moko
à chaque fois dans salama banda na loba makambo wana ti lelo na soka appel te o babaki papa $100 ezangaki papa boy pourquoi ko benga maman mendeli mikolo ebele na tindeli au moins quelque chose merci papa nzamba pambola yo mais na yebisa ke soza na problème benga kanga te papa na ki poto na mona souffrance a poto ndebo vivre na ko comprendre que donc maman na yo aza obe maman na yo malgré yebisi ke maman senga na tango nyoso yo lingi na kosalela yo mais ya répondre yo nzamba pambola bénir yo na mutema oyo mwana obimisi mais na retour na ye asengite mais ayali ko compature na papa si oyo bino bo vivre kana na poto et ko ba ke mama aza toujours na mutema ya kibo mama na papa différence ezali ya munene pona éducation même ya bana na biso mais nous on nga na ko koloba na place wa papa Zambwana émission le yali trop capital ba mususu ba lupa bénédiction kaka makambo to so la lelo awo nzamba lobi ba tata na baba nzamba sete ni pa na bible commande bongo alobi to sa papa ba parents na yo enfin que oumela na mokili ya se mais tango ko oumela mokili ya se ba parole mutu oya bombi yo na matière oyo vraiment bolimbisa me yaka photo kende na nzela wana matière oyo lelo zana ngo miku esalami euti na mutu aza vivant ça dit ka pesi makila na ye otobi semence ya mobali et koti pa dans nzoto ya maman comme étant couveuse maman a gardé 9 mois na chaleur dans nzoto ba fièvre makambu tout ça souffrir nango ko boaka soyi ba nausée ba tout consort aye ko protéger peut tanga protéger ki yo komi kwa kota na kikoso na belobi douchité na bi kikoso pa to so makamba kini to so mamba poto te kwa kota na kikoso azoluka place ni ya ko chama kolona ye enfin que atrebiché te ki libumu beta na se po yo kufa liko baki conscience ya maman tanga komaki na azalaki ozalaki na libumu na 9 mois wana azalaki ko se priver babiloko mususu po yo vivre azalaki ko éviter babiloko mususu ya kolia po yo vivre et tanga ko bimiso azana pouvoir sur yo et bamsusu akoma na poto na papa botier na maman botier eloko moko te affection même pas maman ebele bazo kufa na ba Congo papa Zambwana maman na yo akufi na âge à 80 ans maman na biso par respect akufi na âge à 85 ans parce que affection pesaki na maman et jouer rôle munene pour cerveau na e ba ko fonctionner na vitesse ya makila ya nzoto mais soto tsaki maman na yo ba dépression maman na nga ko kufa na âge à 85 ans te ça veut dire que tant que tu ne vas pas la maman ou que tu ne sais pas la maman ils ont pris ça bango ba rejeunir ça veut dire que zo lisusu moi bu jeunesse moko na kati ya makila na bango tant que zo fanda bité ba ko kunanga bien tant que zo fanda bité bana na balinga kanga il ko ba ke azo songela force moko na makila na ye ou ko mema ya vivre longtemps oh pesinga imawana nanga bana bango Atika kibilo ulupangu Ilogo palangani Mango wapie Ebera mati mango watu Waki mango Ebana banga Bana Elogo wanganinga Ebera mati mango watu Waki mango Ebana banga Bana Elogo wanganinga mais mingi bakufa avant papa Zambwana parce que moi na poto akipaka mama te kochama mama ba dépression kochama mama donc mama zomona est-ce que na bota est-ce que nga penza na mokilo na bota nana kochanga même dra ezo me mama no mona ba 59 ans KO aleki 47 ans KO mama leki pona nini ezali ndenge yozo memela mama mais émission lelo nga na kosenga na bana poto nyonso ezali conscience na yo sala ezali mbongo te mutu zo sala affection pa mama na yo ngai nde na boy na bless naza béni par rapport à lobe bimana mnoka tata na mama nanga papa nanga lobelanga eloko moko abi mon fils bon anyway moi na loba na radio rozalate mais je sais que na ali béni pour na oyo tantôt eleki mikolote na zuka phone papa ndeni maman boza bien bon na obenga lobi na la inte muke na sali seconde na unité nanga 5 ya 5 € na sombaki na bengi nango 5 jours
mais na bengi 30 secondes 30 secondes na mutu ya mama alobi te mwana oyo na bota bana mais azo marqué nga pourquoi chaque jour azo tsangaka o pesinga imawana nanga bana bango atika kibilo olupango biloko palangani mango wakie ebela mate mango watu wakimango bana banga bana leloko wanganinga ebela mate mango watu wakimango bana banga bana leloko wanganinga etango nazo benga wana papa nzamba pambolo oyebi liloba elobi kaka nzamba pambolo papa okozala mutu monene na vi nzamba pambolo ezali ye mta na force mais mpona kosukisa papa za mwana liwa ya mama na yo mama na biso ezalaki na ntina monene mpona mokolo ya lelo peuple congolais azwa mayele ezalaki na ntina mpona mokolo ya lelo peuple congolais ayeba importance ya mama ya moni nzamba abi na biso eloko mo esalamaka hasard ezali te a permettre ya benga mama na tango na âge mama kei mais a permettre conseil na yo aider baleki oyo biso tozali bamisusu tozana ba mama en vie bamisusu baza bana etike mais nzambe azali wana azali papa ya orphelin mais ba auto tike na mama na mokili oyo to comprendre importance ya mama soki na kufaki te to meka kosala ta oyo papa za mwana salaki to récupérer mikolo wana soki pe oyo alalaki mwa muke osundolaki mama na opo yo ozangaki yebaki ezali mbongo te ata affection kaka oyo ka mama no chaque jour mama ye ayebi eloko oyo ni nzamba kosala mpona lobi alors nana eloko moko ya muke na nini naloba papa za mbwana na vie oyo tozali kovivre soki mama na yo akufi ba oyo tu batikali baba mama leki ba oyo tu bakotikala baba mama kurutu okotikalaka jamais ko remplacer mama ebana bana botika kotelengana kotelengana ebana bana bozongela bolingo kolongolanga ebana bana bozongela bizeko kolongolanga ebana bana bozongela misala kolongolanga olapila ibanda iya dokita ebana bokeba Okei papa esa kuna lokuta uyebana Okoti koti tubela na lokuta uyebana Okosina Olikosinosi Okosinani Okosina Olikosinosi Okosinani Opengi pengi bodimina bala bala yebana Bodimino pango na tika kibino na kasi Opengi botiki bibonga na tika na nani Bosonga abanga Boza kuna bino Bosonga abanga Boya kusepela Bosonga abanga Boza kuna bino Bosonga abanga Boya kusepela na mboka oyo na mokili tozali soki papa no akufi ba onso bana se ba benga ba papa leki ba oyo nyonso bali ko benga ba papa kulutu mais na ba mama leki na ba mama kulutu okotikala kozwaka jamais na bien jamais okotikala ka kozwa affection ya mama oyo ya boti yo soko akei une fois na vie o perdre affection moko oyo ezala kaka moko na vie eza lokola mwasi ya ndaku na makango ya libanda. Ça veut dire que moi si andako andenge mususu na makango kende uluka libanda. Affection ya palais, oyo ezali permanent, na affection oyo ezali libanda ezali différent. Yango wana toyeba kubatelama pe koyoka maloba oyo mama na yo soka za envie za kopesa yo. Mukolo kokufa yango ndezo sala koma mutu. Mais soki orataki yango, yoka taya mama ya papa za mbwana ndenga pesa ye, zwa yango koma lokola ya mama na yo ndeko sala olobo koma mutu na vie. Papa za mbwana na teyami pe eloko ekotika kolongwa na cerveau na ngate ti na kokufa nzamba pambola yo eboto na zongisi maloba ebana ana botika kotelenga na pambola ebana ana bozongela bolingo kolongolanga ebana ana bozongela bizeko kolongolanga ebana ana
Bosongela misala bukono balanga. Ula pila pibandai ya dokuta uyebana. Wana bokeba. Boke ipopa esa kuna dokuta uyebana. Wana bokeba. Bokoti koti tubela na dokuta uyebana. Bokosina. Bokosinosi. Bokosinani. 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 Bopendi pendi bobibi na balabala ya bala. Wana bosonga. Bobibi no bangola tika ibido na kati. Wana bosonga. Bopendi botiki bibonga na bidada nani. Bosonga abana. Boza kuna bido. Bosonga abana. Boya kusepela. Bosonga abana. Boza kuna bido. Bosonga abana. Boya kusepela. Merci papa Odompa munabanza experience na pona kubenga ma pasteur na biso awa el mona ni severement kisi moko ezalité docteur ayebisanga na hôpital ya Lamba na Kimpese me palo tangu nyonso yo obengi mama na yo atelemi atamboli moke mbongo ezalité oyiko tina mama na yo kaka simple coup d'appel mama na tanga za kozwa yango mama na ale ameli poto matériel moko ezalité oyiko pesa na mama kaka ina fait de 6 heures du temps na dernier tout temps azonga ina hôpital na zanga iko benga mama ta na benga ki mama tunia papa pour no bangi singai na tuni mama ngana fona benga yo na tuna pourquoi na za ko banga et puis yo za ko banga obangi mama na ngana ba mita suka ayebi singai ete pona nini obenga itelelo ona benga ki ça ne fait pas 4 heures du temps passé mais yazo mona donc une heure du temps na mita suka pas mona comment dire 1000 ans suki na sona yete il mita comment comment on est à un trésor là il y a un jour donc maman a qui tellement impatiente que ce qui téléphone est petit il faut mbango même quand bande kona ba bengi sera lakini na pembeni kwa ba situation mais téléphone nyo ça va beta papa bokele papa bengi et puis ba koyeb ça a tellement qu'il est allé atamboli moke kisi moko ezalité yo mwana diaspora yeba ete diaspora c'est une force bat bazana ko wewe na $100 ba pesi mais yo mwana diaspora même so tino ka $10 ya étranger ya mwana za mosika et ça trésor maman na asa yebsa bande ko na ke bino bozana nga awa chaque jour mais mwana oyo une fois par 2 ans une fois par an to kutana kana il faut me comprendre bande ko ce n'est pas que j'aime seulement cet enfant là mais azangeli ngai bino bozana nga chaque fois mais maman benesha na banza rata iko zo appel ba phone na biso no na banza na ko iko pesa yo opa koloba avant to sala une minute peut-être la souka après yo toke pas maman igete après maman igete ou bien maman igete yo mutoko tirer comme ça parce que jour na bino tika toke pas maman benesha et puis to zo yepa ndeko desfe et puis ngainde na kobenda conclusion ya souka donc ndeko benesha na banza to zo so antenne kuna lokolo kata ngaki. Oui, merci papa Joachim. Na parole. Donc, malobanga suka na émission na yo na nini donc émission d'aki vraiment bien très sensible. Na zopesa yo vraiment félicitations na musala nyonso osali mpona mama oyo abotaki yo mama ya biso nyonso mpe na kofélicite lisusu mingi mama anu temo aza vraiment spécial na bolingo nyonso atalisaki na bokilo na ye azwaki ye vraiment lokola mama oyo aboti donc émission na yo ezalaki kitoko na maloba nyonso olobi vraiment etouche nga mais nayokaki opesaki mpe conseil na bandeko oyo bakipaka bamama na bango te mpona raison ke na l'intervention na ngai ya liboso mpona raison ke mama abandaki kokipe te anyokola ye mama takomi mokolo na suka azosokipe te na mama te olobaki ke nyonso wana fo kozwa kobosana yango mpona kokende liboso mama ntango aboti yo na admission na mokili fo kozala reconnaissance mien mais nalingi koloba mpona bamama oyo ya sikoyo bazaka na même comportement baza kokipe bana te konyokola bana koboma bana makambo ebele soki bazolanda biso na émission ya pokwa lelo
conseil nini oza nango okoki kopesa bango na merci merci na bana botika kotelenga na pamba kotelana bana bozongela bolingo bokolongolonga bana bozongela miseko bokolongolonga bana bozongela misala bokolongolonga banza na oyo ebendi nakota mwa moke na réponse parce que eza question kitoko ya bamama oyo baza konéglige bana na bango eke lobi bakomi bamama peut-être ke bana oyo bareconnaitre bango sute likolo ya baaction na bango basala réponse nga na kopesa yo yango oyo mpona likambo bamama oyo bazali konéglige bana na bango to bakipaka bana na bango te ngai ntango nazalaka mwana moke makambo nyonso lelo ezotourne tout autour ya legacy ya mama nangaki titre na biso ya émission mama na ngai nasalaka mabe moko boye epuis akanelingaki akobeta ngai alandi ngai nazalaki tellement rapide naza kobeta mingi balo na école primaire wana akoyei kokanga ngai te alobi na ngai nakozwa yo kaka mare akataki fimbu na pemene oyo akofiakulanga bien parce mare na biso na kobeta azalaki somo ayebaki kodiscipline na ndenge ya armée camarade nanga moko azalaka baba wana na afikomone Samuel tuza koyoka na makasi mais po opesa message er mususu foko kobwaka libanga mwa muke na pembeni et puis amoni libanga eleki eto etutie na mamuke simande ayebi ke bazobenga ye eke oza na message na yeba ye kopesa communication message na ndenge na biso tozalaki bamasta ye azalaki mokolo na ngai jour oyo erreur nasalaki na bambi ya libanga et puis libanga ko ebetaki na mutu esalaki epasi kanda esali ye baba wana aye wana bitumba nga nazosala self défense parce que naza na intention kobunda ete tozala problème moko te toutaki kopeshe bambisi na mai ya mpozo wana kala mingi kutu te tutaka nga nkuba po papa na nga na mindi esuka azalaka chef de gare na mpozo wana tutaka nga nkuba mare na nga amoni nazalaki na se wana bazofina nga nakufa peme ekatani tala namenaki mama na bi namoni nzamba ye mpona kobikisa ngai nzokane mere ntango amonaka bi aha yo naza kokanelaka sikoyo ozokimaka nga sikoyo namoni ete awa oza na se wana baza kofitaka sa yo me mere nango oyo akobikisa nga apesi ordre pa ya baba wana apesi sineke toma nika yandi donc nika yandi bien me namonaki jour yangoke mere nanga aza ndoki mpo pema tela esilaki nango tukala sikoyo baba alinga kima mpo nazwa respiration mere oyo abaki soki donc fina ye susu bien baba ngo aza kofina nga wana na se wana mere zokone ya rapidité aki akati nzete mpenza monene aye wana baba wana kimi po akasala babeta ye zokane nga nazalaki na kao na se wana mere ye silisaka nga malamu te tata moko azalaka wana na kimi apesi su ordre ke bolanda ye bokanga ye oyo balandi nga bakanyi ngai mere ake kozwa nzete moko ya monene ya ngondo mpenza basimbi ngai mere ye atomboli nzete yango alingi abeta ngai ye moko atiki kobeta sikoyo tata wana atuni ye me yo yebisi nga nakanga ye na simba olingi obeta ye donc perdre temps na ngai ya kokanga mwana po obeta ye mpe oboyini kobeta ye atali tata wana miso abi nani zoba vantoto wao imuntu vwezanga mwana andi enge bake nani zoba na mabele oyo muntu oyo akoneglijaka propre mwana na ye aboti alobi na tatango yo ozokanisa ngai naza zoba nazwa nzeta munene boye naboma mwana oyo ngai poli na ngitukulu na boti omoni ngai zoba akomi koswanisa tata wana pourquoi akangai ngai même papa wana mais yo mo topesa odabi nani zoba likambo wana mama na nga benisha na retena yango na vie réponse na ngai epai mama nyonso aza konéglige mwana na ye tika ayoka ete ngai mama na ngai meme na se ya kanda azalaki na maîtrise ya kopesa message na mokili ete nani zoba mutu oyo akonéglijaka propre mwana na ye aboti na makila na ye amonele bansongo bampasi na hôpital mama benesha réponse moko ezali te bamama nyonso place bozali boyeba korespecte bana na bino parce que futur na bino yango wana me tokei rapidement epai ya ndeko DSV soko oza na liloba ya suka comme ça ngai mpe naloba oyo ya ngai ya suka après yo epuis napesi na mama igete moto akopesa conclusion na priere ya suka donc ndeko DSV soko oza na maloba napesi yo maloba okei popa esakuna lokuta uyebana okoti tubela na lokuta uyebana okosina okosina
Pepi bobimi na balagada ebana Bobimi lo pango na tika kibango na tati Bobengi botiki bibonga na tika na nani Bosanga abalanga Boza kuna bido Bosanga abalanga Boya kusipila ndeko desike soko za maloba te ngana kobenda oya ngai conclusion et puis na pesi epa ya mama Igete ndeko odo zaka na line soko za na moya suka pa koloba okoyi kobwakela ngai message wana comme ça na kopesa toujours maloba po toza minza suka o toza kokende de oya ngai conclusion kana koyebisa ete koya na cercle ya or te ya diamante na jour mama na akufaki kosala pe ba dépense ba ticket na zokende na mboka bobomba nzoto wana morgue wana na frigo wana pour un mois te bobomba eti ntango nga na koya na ntango mama na yo soki azalaki vivant oza kokipe na yo eti ete koya na bacercueil na yo ya or te koya mpe na mbongo na yo te donc liwa ya mama biso nyonso tika toyoka toyeba yango a partir ya expérience ya ngai moko na expérience ya bato mosusu apparemment bato nyonso toye koreconnaitre ete bamama na biso mingi bakufaka kaka na ntango tokotaka na zone ya turbulation financière ngai soki natali koma nazwilaka na vie na ngai na ndenge nakanelaki koma te eske nakosunga mama na ngai na soki naye kotala koma mama na ngai akufi na temps oyo par rapport à ce que j'ai planifié dans ma vie oui na respecte bato oyo bayebisanga ke soki olingi kosunga mama na yo sunga ye na ntango oza na possibilité meme ya moke pesa parce que jour mama na kokufa ekoyela yo surprise okoki ou ne pas kozala na yango mais soko opesaki mama na yo na ntango ozalaki na yango ke asepelaki na yo elongo ntango oza komona clair ye mpe azomona clair jour mama na kokufa bato bakolela yo okolela te mama Igete na banza napesi yo opesa conclusion ya suka et puis opesi biso prière ngai na koloba lisusu te nazongisi makambo epai bino bamama bato bazali bakolo ya legacy ya la mama africaine à vous l'antenne. Alléluia nzambe apamboli nzambe na Joaquim na émission ya pokwa malelo mpe na temo etali mama ya solo ndekolandi biso na radio lisolo te ya yo oyo esabotaka mama na yo oyo okomisa mama no ndoki soko osoka mokanda na poto te okanga tata no ndoki okanga mama no ndoki tike ete mateya oyo abe mama eteya yo ndeko na nga zonga katikati na mama na yo pisa jo senga bolimbisi senga somba kata telefone benga mama lim oluka raison te zala na soumission wana amikitisaka azalaka beni elo mama limbisanga na kanga ndoki nasala 2 ans titela kola bakolia te nasala 3 ans na sabota yo namona o moto pamba zonga na se ya makolo ya mama na yo po ete nzambe alobi honore ton père et ta mère mais soko ozali kosabote banzambe na yo ya se tobengi mama okopambolama te lingaka mama bamaloba malamu mpo na yo apambola yo ndeko na biso na pokwa mwa lelo vraimen zonga katikati na bomama pesa mama no respect lokumu olandi batémoignage nyonso eleki awa papa na biso devitorta balobi kulutu nzambo na niati paster odon pambwa niati mama na biso benesha catholique azalaki te tobosani te ya servante de dieu mama évangéliste Igete aniataki ete aye ndeko na nga yoka sans plus tarder tokei kobondela nzambe korekomande nzambe oyo apesaki biso dilema pokwa mayo na titre ya bamama akota na mitema bana te bazali na kati ya bodiable ya satan oyo bakangami katikati na molimo ya impolitesse oyo bakangami katikati na molimo ya sorcellerie oyo bakangami na molimo ya sabotage bazonga katikati na bonzambe mpe bafelogize bamama toke kobondela nzambe père éternel nzambe topamboli na pokwa mwa lelo yawe naleki na kopambola papa na biso Joaquim nzambe wana alemi dilema pokwa mwa lelo yawe pambola bamama nyonso bazali kosala mosala kitoko kati na mokili ya se osolo nzambe totali na jardin d'Eden ata azalaki ye moko monaki ete te esengeli asala mwasi yango toyaki eve yango biso totondami na mokili oyo ya so nzambe honoraka biso deja na ebandeli yango pota na mitema ya bapapa nyonso bazali konéglige bamama na kati na bandako na kati na bafoyer na kati na bafamille na mbokili ya Congo mpe na Amerika Angola bandako ozongisa bolingo kati na bango bandako ozongisa sagesse wania mayele ezalaka kati na bango natelemeli satana oyo ayaka koutilize bilongi ya bamama ya bato mpona koya kosala mabe kati na moto aye na elongi ya mama moto nzambe ekutana na moto wana bandako écrase na neutralize na rendre yango nile sans effet moto na molimo santo alleluya sala katikati na bato wana nzambe oyo toakolata elongi
ya mama moto songo faya kolokala butu nzambe tikisa ye alleluya faya na kombo na yo yesu na telembeli bandoki nyonso bakota bilongi ya batata bato bona butu yo mpona kobetisa foye mpona kolongola bolingo mwana mpe na mama na bebisi na kombo na nzambe emonisi elongi na ye aduka ye moko esika azali kosa bolingo kasi na mwana mpe na mama kosa bolingo kasi na mama mpe na mwana bandako beni basayo osilaki kopanza yesu talisa biso nzambe bolingo ya bamama na biso omba mpe nzambe osalaki mwasi yeba kisilite na ye mpona kobomba libumu ya mwasi nzambe ezali kobomba baministre ezali kobomba bato ndenge na ndenge badokter bajournaliste yango nzambe na sofama yesoki nzambe yondo zwa na yo lokumu te tosalaki eloko ateze ndenge na kombo ya bamama tokumisi mpo tokansaki kosala créature wana na travers créature wana tokoni mokili etondisami yango tolobi merci jésus wana yo lokumu natelemeli puissance nyonso ya satana ya kokitisa bamama in the name of Jesus ezala otonda na mbango kodimine bamama in the name of Jesus natelemeli puissance ya monde de ténèbre na bebisi na rendre yango nile sans effet yesu oyo nyonso anegizaka mama na ye na pokwa molelo kutana na ye andako néanti osi ya mabe andako écrasé azali kolie na bebisi yango ekende lisalisa uti au nom de Jésus Christ na les démons oyo ovandi katikati na mabuta demo osakani na bolinga mwana mpe na mama okaboli bango depuis 3 ans okaboli bango depuis 10 ans mpona kotasotelaki na kati ya likambo na lokuta yesu banda kobimisa ndoki wana polela monana alashe elongi ya mama bato yeska bababababa alleluya gloire à jésus natelemeli yo sorcier yo moto yaka koningisa foye ya mama bato innocente bato azali kosomba butu moi na bebisi yeska bababababa alleluya jésus moto na molimo sato banda kosala banda koneutralize banda kosokola banda korepare esika bolingo ekitaki banda kozongisa ete diable azonga na soni ayoka soni aeshue na beli moto na nzambe ekita na radio lisolo mobimba moto na nzambe ekita na auditeur anyati na kati ya pese na ye oyo branchaki radio lisolo moto na molimo santo banda koneutralize banda koekrase au nom puissant de jésus christ ya ozongisa bolingo moko na moko oyo atangisi kristo ina miso nzambe yoka ye mawa ntango mosu akataka lingana na mama nzambe kotola masumu na ye te banda kozo kosu bolingo kati na mwana mpe na mama yeska bababashinga babababababa alleluya gloire à ton nom le véritable dieu merci seigneur jésus oyo tobondeli nzambe eza ya moke oyo tobosani nzambe eza ya mingi kokisa yango na bitika bokonzi na yo eya mokano na yo esalama in the name of jesus alleluya gloire à ton nom le véritable dieu amen. À vous la parole, mon frère Nzambi, pasteur Joachim Zambouana. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nazong, c'est antenne et pas papa d'esprit. Merci, na frère Nyonso, vous êtes dans le cimetière de maman Nabiso. Zamba Pambola Nyonso. Le code d'esprit, Nazong, c'est antenne na studio. Le code d'esprit, Nazong, c'est antenne na studio. baninga bandeko bakiminga liweko makine kuke ya bomoyinanga esika mayela bakesuki yeyo ebandi yango na tatoli yesu yozali nzambe esilaki te nyonso nanga na mpasi mbele nanga molili kasi opesinga ntina mpe na moni minda yango na tatoli yesu ozali nzambe nayoyo
obenginga opetolinga na makila na yo Cholanga, on change l'histoire à Vinanga. Yamona Tatali, Yesu Yosali Zambe. Banguna Nanga, Matikali na Soni. Yamona Tatali, Yesu Yosali Zambe. Yolo Kotaka na Fulu, Osukoli Opesitina. Yamona Tatali, Yesu Yosali Zambe. Yamona Tatali, Yesu Yosali Zambe. ya